Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi yango ebandi journal peuple pour na peuple ya mercredi 6 septembre mbote na bino bisika bozwami tofongoli basango na biso na oyo etali bongo présidence pour na kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asolola ki mardi 5 septembre na délégation ya Union européenne oyo ekambamaki epai ya Didier Reynders oyo azali bongo commissaire européen na justice Rit Kindu apesi bino ba détail. Délégation ya Union européenne masolo na bango elongo na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo etournaki mingi autour ya processus électoral pe situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Pona Didier Reynders, commissaire général ya makambo etali justice kuna na Union européenne, balingi organiser premier semestre 2024 na Kinshasa elongo na Cour pénale internationale, conférence internationale pona oyo etali justice transitionnelle pe lutte contre impunité ezali eloko ya motuya pona kotala ndenge nini ba victime ba kotelemela makambo etali impunité pe ba violence oyo ekoki kosalema na est ya RDC pe na ba région mosusu pona yango Didier Reynders oyo azali commissaire général ya makambo etali justice na Union européenne atalisi ke président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sepeli pe na projet yango. Nangambo mosusu Didier Reynders a précisé que l'Union européenne a soutenir organisation d'élections transparentes et crédibles na RDC pour na couper sa confiance na population et pas wapi ba résultat et kouta na suka ya processus. Pe na deuxième partie ba parti union somi balé balobela ki lisusu likambo etali partenariat na niveau ya secteur judiciaire et pas wapi Union européenne na collaboration na cour constitutionnelle ya RDC Conseil supérieur ya magistrature ministère ya justice ezali ko accompagner modernisation ya appareil judiciaire ya RDC pe ko soutenir formation ya ba nouveaux magistrats pe ko participer na investissement ya ba infrastructure judiciaire. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendre possible masolo oyo etali bongo gratuité ya maternité et pas yoapi aranda qui visite na ba première bénéficiaire ya masolo oyo Nathalie Kaila zaki simasima la compte ya info lingala. Bonne nouvelle, bonne
la population congolaise, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendre possible au Bota à Kendaki Kotala ba nouveau-né au Bazali ba premier bénéficiaire na masolo etali gratuité à maternité. Oh, vraiment maman na yetu vraiment. Ajuka matama loba ya ngai. Objectif utile ezali ko veiller que moins signaux so à perdre moins na été na tango ya ko bota. Couverture santé universelle ezali option T kasi ezali bongo devoir. Ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné qui. Ah bon? Déjà. Bon, il faut penser à donner quelque chose à ma famille. Ba hôpitaux retenus pour la gratuité à maternité ezali ebele ndeti na commune ya Kasavubu Asosa médical Victoire médical Louange pe bongo na bongo na commune ya Barumbu toza bongo na centre hospitalier maternité ya Kasai Barnière pe Eden Clinique bongo na commune ya Gombe toza pe na clinique chinoise clinique Ngalema médecin de nuit centre de santé Libota pe Mususu boye baki na commune ya Kinshasa toza na centre de santé ya Itaga centre de santé ya Mongala na commune ya Limete toza bongo na Saint-Joseph pe clinique Bondeko ba commune eza ebele oyo maternité eza bongo ya Ofele na commune ya Ngaba na Njili Maluku Lingwala Bandalungwa Ngiringiri Mbinza Ozone Mongafula pe Mususu. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azwaki maloba mardi 5 septembre na sommet africain pour na climat oyo eza kosala makuna na Nairobi. Héritier Mapinde Mérite Kindu bapesi bino ba précision. Kozwana ye maloba liboso ya ba chef d'état, gouvernement, ba responsable ya ba entreprise, pe ba représentant ya société civile ye nani premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et pa yuapi a proposé qui 3 ingrédients par rapport ya ba défi climatique évoqué na sommet ya Nairobi. Le premier point a plaidé pour na accès na ba conditions juste pe équitable ya ba pays africains na financement boso ya kosenga lisungi pona ko promouvoir croissance verte pe ko développer yango na échelle ya continent ba énergie renouvelable. Deuxième point, premier ministre a plaidé pour la solidarité na ba projet et intérêt commun na secteur ya ba énergie renouvelable. Bosengeli koyeba ke na occasion oyo chef ya gouvernement a belela ki na communauté internationale pour la solidarité na ba question oyo etali kimia pe sécurité et pa yuapi esali déjà 3 décennies na partie orientale ya RDC bazanga kimia. Troisième ingrédient, kuna premier ministre a proposé qui pour na ba solution innovante na ba défis environnementaux, a évoqué nouvelle économie à climat, accès na conservation, pe na restauration ya ba forêt, pe lisusu na agriculture susceptible ya ko garantir santé, pe sécurité alimentaire. Bosimba ke RDC azo défendre position na ye étant que pays solution et pa yuapi azana ba atu ebele totangi ba 155 millions hectares ya forêt tropicale soit 10% ya ba forêt tropicale na planète pe plus de 60% ya ba forêt ya bassin ya Congo na vaste territoire ya 2 345 410 km² et ont disposé 80 millions hectares na terre arable utile na développement ya grand projet agricole na main d'œuvre il y a plus de 50 millions il y a bagène pe tourbière il y a plus de 30 gigatonnes il y a dioxyde il y a carbone na faune peu flore ezoko classé RDC na 5e position il y a puissance mondiale na terme ya biodiversité peu potentiel photovoltaïque ezako estimé na 70 000 mégawatts grâce na exposition naturelle nango na ligne ya équateur na important potentiel énergétique environ 37% ya potentiel africain peu 6% ya potentiel mondial na barrage hydroélectrique
électrique ya Inga capable ya fournir plus de 100 000 mégawatts na 40% ya réserve ya minerai stratégique ya cobalt et pas wapi pays ezako assurer actuellement 60% ya production mondiale. Président de la Commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse Denis Kadima a solola kina délégation ya Union européenne oyo ekambamaki epai ya Didier Reynders commissaire européen na justice Stéphanas Kande héritier Mapinemi. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, accompagné de deux vice-présidents, bienvenue Ilanga Lembo, P. Didi Manara, Babetaki Masolo et Longona Didier Reynders, le commissaire européen pour la Makambo Italie Justice, et na ville ya Kinshasa le 4 septembre pour la mission, où le 8 septembre, Ezali Koya. Babetaki Masolo et accompagnement et processus électoral et pas il y a Union européenne puis mission observation d'élection il y a le 20 décembre 2023 pour na haute président de Nikadima atalisi engagement européen na oyo Italie approche d'échéance électorale batalisi intérêt oyo bango bazana yango pour na accompagner RDC Babeti Masolo pour na makambo Italie République démocratique du Congo na période oyo ezali importante pour na élection ezali koya élection ekosalema na décembre 2023 balobela ki lisusu makambo mibale ezali kointeresse bango observation ya élection pe lisusu ndenge ba liste électorale ekozala communiquer epai ya bacitoyen pe bayeba na kovérifier balobelaki lisusu makambo etali ba résultat oyo ekozala publier bayebiki intention ya kopublier bureau par bureau ezali bongo eloko moko ya malamu masolo ebetamaki mpona seni bapesaki baexplication nyonso mpona évolution ya processus électoral bango bazalaki vraiment attentif na situation ndenge du DRNDF alobi nyonso ezali bongo favorable pour la Union européenne bayeba na koaccompagner République démocratique du Congo ya bakisaki ke amoni engagement ya kokende pour la présentation na ensemble ba liste électorale nyonso pe bamoni ke élection ekosalema na délai ezalaki prévu ndenge seni azali ko rassurer bango bosimba ke masolo elekaki vraiment kitoko bango balobi esengeli kaka te élection salema kasi esengeli confiance za na processus électoral tina tango ba résultat ekozala bongo publier ezali mosala moko très difficile na mboka oyo ezali monene lokola République démocratique du Congo kasi bamoni ke ekoleka malamu kaka na oyo etali seni bosimba ke président ya commission électorale nationale indépendante mwana mboka Denis Kadima accompagné na des vice-présidents na ye bienvenue Ilanga pe Didi Manara basolola ki lundi 4 septembre 2023 na délégation ya coalition des démocrates code na mokuse oyo ekamamaki epai ya coordonnateur nango Jean-Lucien Boussa Stéphanas Kande héritier Mapinde liboso ya baenjeux électoraux ya mikolo oyo selon porte-parole ya coalition Elvis Muturi wa Bashara impérié alobi pona ba composante ezali malamu bayeba na koévoquer elongo na numéro 1 ya centrale électorale pona ba oyo etali betape oyo ezali déjà franchi na processus électoral ba défi bazali kokutana yango ba apprécier passage ya capacité ya seni ya kosalisa ba scrutin na ba date oyo esengeli ba membre ya code bango bazalaki rassuré na hiérarchie ya centrale électorale pona oyo etali engagement ezwami pona koorganiser ba élection inclusive transparente pe na climat moko apaisé balobi ke ba beti masolo elongo na président ya seni pe bureau na ye mobimba pona oyo etali déroulement ya processus électoral balobelaki ba difficulté nyonso oyo bazali kokutana yango na ba étape ya ndenge na ndenge ba apprécier mosala seni azali kosala président elongo na bureau pe ba agent na bango bazali ko respecter ba étape nyonso oyo ndenge makambo ezali koleka na tina wana bango bayaki koyeba processus électoral pe ba défi mosusu ndenge makambo ezali kotambola avant abakisa Elvis Mutiri wa Bashara alobi bazwi ba assurance nyonso ya président ya seni pona oyo etali respect ya processus ndenge l'élection ekosalema na date ezalaki prévu le 20 décembre 2023 pe capacité ya seni elongo na ba dirigeant pe ba agent bayeba na ko relever ba défi nyonso pe basala l'élection na ndenge ya malamu pona accord de regroupement politique oyo ezali kosangisa ba parti pe ba personnalité politique ya ndenge na ndenge esalaki sortie officielle na bango le 28 mai 2023. Justement pona oyo etali bongo suka ya saison sèche na ville ya Kinshasa toza pe na communiqué ya Metetsat bolanda lecture na yango. Batata ba mama bandeko boyei bulamu na page ya météo oyo tozali kopesa bino déjà information oyo pona ko signaler bino ke
Date moyenne pour na ebandeli ya saison de pluie tope ebandeli ya mvula na ville ya Kinshasa ezali bongo le 13 septembre 2023. Kasi ekoki kozala na marge ya dispersion ya plus ou moins 7 jours. Pe date ya extrême ya mvula ya liboso ezali bongo entre le 6 septembre 2023 pour na marge inférieure et le 20 septembre 2023 pour na marge supérieure. Osimba ke tendance excédentaire ya saison ekozala bongo normal kobanda mois ya novembre pe ya décembre 2023. Merci pour na attention na bino. D'alarme pour na bana ya commune ya Kisenso et pas ya ba autorité ya mboka ba talisi ke bazana na problème ya nzela difficulté ya courant pe ya mai ba reporter ya info lingala ba beta kitu kuna Nathalie Kaila Igor Msingi. Ezali kosala bango pasi po banzela ebele ezali kosalema kasi awa na commune ya Kisenso mawa pe désolation komona bakonzi ya mboka ko abandonner bango pe kokipe bango te banzela pasi mai koloba te courant wana kutu bosana yango awa kutu na morgue ya d'etat bibembe ekomi kopola po courant ezalaka te bana ya Kisenso baleli cri d'alarme morgue oyo morgue oyo ezali pona biso nyonso tozali ana ville de Kinshasa tikomna obangisa morgue oyo bibembe ezopola kopola pona nini nzela eza te nzela ya Kisenso ya likolo bosundoli yango nzela wana ebandaki ava banzela nyonso banda ana Kinshasa na toyebi te mpona nini ti lelo ezozonga te nzela wana eko favoriser développement ya Kisenso nzela wana eza très utile pour le peuple ya Kisenso. Pourquoi? Parce que maison communale eza kuna na likolo morgue eza kuna na likolo hôpital de référence à l'état eza na likolo mais nzela eza mabe marché eza na likolo. Papa Félix Tshisekedi yoka ngai bana Kisenso bayebi na yebisa yo mpona nini ezokipe bango te mpona ezokipe bango te bambula elingi ozonga tela bakondition oyo bamama bazotambola nango nzela wana batika yango bato bakufi bato bateki mapangu donc bato ebele biloko ebeli mpona nzela wana bana Kisenso banayebisa yo Papa Félix Tshisekedi na Kisenso mpoza na bato bavotaka yo bakovote na meme soki gouvernement eza na mbongo te bayebi nayebisa yo boye na poche na yo papa okokobimisa mbongo mpo orépondre na besoin ya population ya Kisenso. Kisenso ezali pe na posa ya kozala désenclavé lokola bakomine mosusu bakonzi ya mboka botalela bango solution na makambo na bango. Teli ba client Airbus A320 pour ete ba voyager na ba condition moko ya kitoko Michael Bustoto. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yangoyo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion
oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne, veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele. Kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme. Ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges. Classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo mpe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. La religion Bosimba, qui rassemblement des jeunes nyonso et kosalema samedi 16 septembre na stade Tata Raphaël Nangonga ya 9h na Bokambe ya évêque général Dodo Kamba Fabrice Lundombi. Jeune Elembo Yekolo, bilenge bozali bilembo ya République démocratique du Congo, na thème wanande évêque général ya Église de réveil au Congo RC na Mokuse, mwana mboka Israël Dodo Kamba azali kotambola bisika na bisika pour na sensibiliser ba fidèles ya Église de réveil par rapport ya activité monene pe ya kafu oyo ekosalema le 16 septembre 2023 na stade Tata Raphaël de la Ketule et paiwapi ekozala message moko très important ya évêque général ya Église de réveil Israël Dodo Kamba. Bosimba ke mokolo ya lundi 21 août 2023 akendaki na commune ya Lemba mingi penza na église babengi Salem oyo ezwami na avenue bypass et paiwapi ba fidèle ya église de réveil ya district ya Moamba basangana kikuna tomonaki ya commune ya Ngaba Kisenso Matete pe commune ya Lemba. Évêque général apesaki message kaka moko pona kotalisa ndenge nini activité ya le 16 septembre 2023 ekoleka na stade de martyrs de la Ketule et paiwapi ba fidèle nyonso ya ville ya Kinshasa esengeli bazala pona koyoka message na thème jeune elembo ya mboka. Bosimba ke ezali thème moko très capital oyo bato nyonso esengeli ba bénéficier na yango. Ba fidèle ya Ngaba Kisenso Matete Lemba bazalaki vraiment édifié na visite oyo évêque général Israël Dodo Kamba asalaki na église Salem pe message oyo ye apesaki ezalaki vraiment capté 5 sur 5 et soukaki wana te après temple Salem oyo ezwami na avenue bypass akendaki na quartier Kingabwa na commune ya Limete et paiwapi ayambamaki pona ba fidèle ya commune ya Limete na salle Philadelphie kuna pe ezalaki kaka même message qu'on sensibiliser ba fidèle ba yeba na ko participer massivement à l'activité il y a le 16 septembre 2023 na stade de martyrs de la Ketule toujours na thème jeune elembo ya mboka. Message ya évêque général Dodo Kamba ezalaki capté 5 sur 5 mobilisation ezali kokoba na ndenge ya kosakana te pona kotalisa ke le 16 septembre 2023 stade Tata Raphaël de la Ketule et kotonda na ndenge ya kosakana te pamba te mobilisation oyo évêque général Dodo Kamba azali kosala et monani vraiment ke ba église de réveil bango nyonso ba telemi pona kozala sima ya moko na bango numéro 1 évêque général Israël Dodo Kamba. Wi-Fi ezali internet ya qualité disponible 24h/24 Iganting. Fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba boyokelanga eloko oyo kin wifi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet bamemeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna même na bozoko toujours na vitesse ya nyama
tina 50 mégabytes par seconde. Bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 p 300 giga de 22h à 6h. Bobo solo la kitoko bo travailler nelengi pe o télécharger biloko nyonso oyo za nango posa na ba entreprise, bar restaurant, hôtel, église, même na wenze. Bo partager connexion à ta quartier mobimba pokin wifi internet assuré vitesse kuba yango ekatana kate toujours intact. Boka te o po installation nango eza très facile et pas wapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango mobimba. Ata oza na mboka, ata oza na Kinshasa, moyena antenne moko ya moke na modem oyo boye, place nyonso oza na zamba, oza na forêt équatoriale, oyo kozwa internet na yo à partir ya Panadol. Soko osombi antenne na yo, bakoya koinstalle yo. Soko oza na mboka, oza mpe na baingénieur indépendant, bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne. Kutakin wifi na rond-point Forescom na kati ya immeuble la Brousse na commune ya Gombe oza mobimba. Stribi poto ya qualité équipé acheté aux amukolo to mona bilonyo so bosengeli komela yango Stéphanas Kande Nathalie Kela Kapenda. Une génération a une autre choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi esalemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Dans la communication écologique moko awa bolanda lecture nango. Bafami Bongondo, James Bongondo, bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayebani liwa ya papa, oncle pe grand-père na bango bokulaka Joseph Bongondo Ikasa oyo asile kokufa mikolo eleki sima ya bokono ya tango mokuse. Programme ya matanga ezali boye. Jeudi 7 septembre 2023, recueillement PVE mortuaire et kosalema na paroisse Saint-Augustin Kobandangonga ya 18h30. Oui, Bosimbake paroisse Saint-Augustin et Zwami Avenue Kajeke numéro 1 quartier Mandrandele na commune ya Lemba. Vendredi 8 septembre 2023, Nangonga ya 8h30, arrivé à ba famille na morgue ya Saint-Joseph. Nangonga ya 9h, levé à corps na morgue ya Saint-Joseph. Oui, à partir ya 10h30, messe et kosalema na paroisse Saint-Augustin na commune ya Lemba. Nangonga ya 11h ba témoignage pe ba dépôt ya ba gerbe de fleurs. Bongo départ na cimetière et kosalema à partir ya 11h pour na nécropole de na Kimpoko kuna na commune ya Nsele. Tika été communiqué oyo et comme la bato nyonso baebaka papa Joseph Bongondo Ikasa Bokulaka. Bososoli ke journal pepe pona pepe yango yo ekomi na suka. Merci ming na Ritkindu oyo akumbelaki édition na sima caméra tozalaki bongo na Francis Konza loko ka montage esimbamaki na Christian Kiangebeni journal pepe pona pepe zaka supervisé pa héritier Mapine pe coordonné pa Stéphanas Kande Bandeko botikala malamu. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi e commandé domaine na ye
après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi